Mais ngai Daniel Manate banaloba kaka alternance yango moko kokite. Ngai nazana pasi pe bobangi pe mawa ya bandeko ebele oyo bako comprendre te que alternance oyo ekoyana changement. Nazana pasi makasi pona bango po nazomona niveau bakolanda na à la queue leu na ba prison ya RDC na ba prison ya RDC nazomona niveau bakolanda na à la queue leu na ba prison ya RDC na ba prison ya RDC na bao balobaka ke Muluba kokoma président ya na mboko te awa sko Muluba zui présidence to sanini Muluba ko diriger mboko te Muluba ko diriger mboko te le mythe est tombé. Mais ngai Daniel Manate banaloba kaka alternance yango moko kokite. Mon impression est positive. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est petit Nzambe qui couronne Boéba est fort, il y a belé à bateau. Dans le sens où le Seigneur, dans la date historique, qu'on pense à pisoler et belé à Congolais. Aujourd'hui, il y a victoire. Victoire à tout un peuple. Je pense que les urnes ont parlé. Le peuple congolais s'est exprimé et les urnes ont parlé. J'ai toujours été à côté du président élu. D'ailleurs, ce n'est pas à vous que je vais dire des choses, vous le savez très bien. Je n'ai jamais eu de doute de tous les combats, de toutes les démarches. J'étais aux côtés de lui et j'ai toujours eu confiance du président. C'est Makassi qui est aussi pour une fois alternance démocratique sans qu'on utilise des armes. Et la qui est lutte au compte de Tshisekedi d'Atikela Bisso pour continuer en haut si qu'on réalise venaye et les lots congolais nous sommes tina butu à la lité tina tongo awa adoro sepela et nous la qui ça que choix à peuple yangonde o bimi les lots et vraiment souhait na biso ezali avant de prêter serment ndenge président Félix Tshisekedi Koloba to kunda le fait président Tshisekedi to tondi na sengo sentiment liboso eza esengo sentiment ya mibale eza mwa bobangi parce que omoni bitumba obundi na conviction na passion nyonso tango kokoma na suka bitumbango elingi koloba ke na moment oyo tant ya komba eleki tant ya bitumba eleki ekomi na ngonga ya kokamba mboka. Et à ce titre-là, Nazoli qui a été Nzambe a copé sa 5e président de la République. Il y a RDC, Makasi Boanya Pe Maele, il y a Kokamamboka na ndenge longobani. Lelo sentiment nanga eza komona ke to senga ki alternance. Lelo alternance ezwami. Mais ngai Daniel Manate banaloba kaka alternance yango moko kokite. Soki oyo to solo laka na président de la République. Soki oyo to solo na Vital Kamerhe premier ministre. Et kokoki commissaire déjà premier ministre. Akozala premier ministre. Akozala parce que na monité na milito nani akoki ko kamba gouvernement. Na boanya maele pe détermination lokola Vital Kamerhe ezalité mais ngai nazana pasi pe bobangi pe mawa ya bandeko ebele oyo bako comprendre te que alternance oyo ekoyana changement nazana pasi makasi pona bango po nazomona niveau bakolanda na à la queue leu na ba prison ya RDC na ba prison ya RDC nazomona niveau bakolanda na à la queue leu na ba prison ya RDC na ba prison ya RDC na bao balobaka ke Muluba kokoma président ya na mboko te awa sko Muluba zui présidence to sanini Muluba ko diriger mboko te Muluba ko diriger mboko te le mythe est tombé et nous avons un bon souvenir quand on a avec Olympia nanga CG Jean-Marc Abound a soutenu Makassi maintenant va soutenir si na ba vidéo na ba interview azaki na États-Unis ou Canada je crois financièrement moralement à soutenir ngai.